La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali bandeko na ngambo te batu nyonso obolanda Xile Botelwa TV. Lelo toyeli bino sango ya mawa. Donc toye na sango ya mawa. Toye vraiment na likambu oyo. Sango oyo eza vraiment sango moko ya esengo te o tomemeli bino na mokolo ya lelo. Papa na biso na kombo ya Pasteur Baruti Kasongo. Donc toyebi papa Baruti ba o ba yebi Pasteur Baruti te aza vraiment donc représentant numéro 1 na église ya Tabernacle. Tabernacle papa na biso Baruti auti kotika biso ba après-midi ya lelo, donc akufi na après-midi ya lelo, akufi na Canada. Donc abelaki mukie, abelaki vraiment, donc abelaki ndambu yango papa na biso a kiei maladi o abelaki to kanisaki peut-être ekobi kisaye, mais comme Nzamba a décidé aza maître ya temps pe ya circonstance a décidé papa na biso atika biso, donc Pasteur Baruti Kasongo n'est plus. Vanité de vanité bandeko nanga. Papa na biso ake kopema na kimia. Papa na biso asalela ki Nzambe lolenge elongo bani. Asalela ki Nzambe na ye na solo. Papa Baruti akufi lobi te, akufa kisho ki avant-hier te, mais akufi lelo samedi. C'est confirmé que Pasteur Baruti Kasongo aza lisusu na bomoite. Ils ont vraiment confirmé que Pasteur Baruti Kasongo aza lisusu na bomoite. Alors bandaka ka mwana na ye akufa, donc bandaka utaki ko kufela mwana na ye, banda wana vraiment Pasteur Baruti Kasongo azalaka vraiment lisusu na santé vraiment te. Azalaka vraiment lisusu na santé vraiment te. Do banda wana Pasteur Baruti akomaka ka moko maladi, moko abeli, moko abeli, donc akomaka ka bongo depuis autaki ko kufela mwana na ye jeune fille otomonaka e circulaka na internet, otomonaka vraiment e circulaka na réseaux sociaux. Alors Pasteur Baruti akufi, donc mes condoléances na famille Mobimba, mes condoléances na église Tabernacle nyonso. En tout cas, kimia ezala, Nzamba pesa kaye pas jui, malgré Pasteur azana bo moite, mais misal asalela ki Nzambe na ye na ndenga solo, asalela ki Nzambe na ye lolenge esengeli, donc ake kopema na ye na kimia nyonso. E komi nango ngonga na ye, donc akufi eza ngonga na ye, ta na ye ekoki, yango Nzambe azui molimo na ye. Nga lobaka toujours, soki muta akufi eza ki asilisi, ador asilisi mission na ye. Pasteur Baruti vraiment asilisi mission na ye o Nzambe atindaki ye na mokili. Mission na ye ekomi na suka, mission na ye esili yango Nzambe azui molimo na ye. Epesi pasi bandeko nanga, epesi vraiment pasi Tabernacle eleli papa Baruti, donc Tabernacle nyonso eleli papa Baruti na ndenge moko ya osakana te. Azalaki papa moko malamu, azalaki vraiment papa moko malamu pona peuple de Dieu. Toza fier na ye, akufi na kimia, akufi kati na bonzambe. Papa Baruti akufi vraiment kati na bonzambe. Donc aza vraiment exemple à suivre. Donc exemple pour na bato ebele. Aza vraiment exemple pour na bato ebele. Akufi na kimia, akufi na kimia nyonso. Nzambe ayamba molimo na ye na kimia bandeko na ngai. Eza pasi pe mawa otolobaka pasi pe mawa. Donc Nzambe yebi pourquoi a permettre liwa et kota na église Tabernacle. Tolela na kimia, to partager nouvelle oyo na bandeko nyonso. Alors ndeko koti na émission na biso, ndeko kutani na nouvelle oyo, en tout cas kobomba yango po na yo moko te, partager yango na batu nyonso, partager yango na bandeko o bayeba kite, bandeko bayebi te ke papa na biso Kasongo asili kotika biso, partager yango partout, batu bayeba ke le révérend pasteur congolais Baruti Kasongo akufi na Canada. Alors ndeko zola biso
information, partagez na bandeko, partagez partout. Donc, partagez yango tokoye la bino ba suite nyonso kaka awa na Irsil Botelo TV. Alors, ceux qui zamba no pe liboso koti na chaîne na biso o s'abonner. Ce que ça peut mbala liboso au côté na chaîne na biso en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner au commenter au liker au partager les biso partout Facebook WhatsApp Messenger donc tindela baninga lien partager vraiment partout bande ko bayeba eloko nini oyo ekomeli papa na biso baruti bande ko bayeba ke pasteur baruti azali susu na bomoité akufela moi na ya jeune fille depuis année passée en tout cas izaka choc makasi po na ye epesaka vraiment pasi azalaka vraiment na choc ya makasi donc nzambe ayamba molimo ya papa na biso na kimia nyonso tolele na kimia po azalaki mutu kimia azalaki na ye mutu makelele te azalaki na ye mutu matata te boyebi na Congo na biso wana façon ba pasteur ba koma kobetsa batu mabaku boyebi na Congo na biso wana façon ba pasteur ba koma kobetsa mabaku ba pasteur ebele ba kimisa batu même kokende ba église ba pasteur ebele na Congo na biso wana ba osela nzambe me ba osela nzambe na ndenga solo te ba kimisa bato ebele kokende ba église bato ebele ba kendaka lisu ba église te grâce à ba pasteur na biso a Congo mais na pasteur baruti vraiment aza vraiment exemple o tokoki ko landa o ba pasteur ebele ba koki ko landa asela kinzambe na ye na bosolo asela kinzambe na ye na kimia asela kinzambe na ye vraiment na kimia nyonso na bosolo azalaki na vérité na munoko na ye to mona ba makambo ebele bima na internet concernant ba pasteur en tout cas to mona ba histoire ebele ba makambo ebele o bima na internet concernant ba pasteur ya RDC mais pona papa na biso révérend pasteur Baruti Kasongo to tikala kozwa pena likambo moko te ketoyo kan internet o likambo boye bimi o pasteur Baruta saliboy o pasteur Baruta zoni sibo en tout cas to zo yango te na internet wana pena to koki koya kokosa te to koki pe koya ko luka so ko inventer likambo te mais likambo vraiment ya pasteur Baruti o na ndenga mabe na internet a to tikala ko zo yango te donc aza papa oyo asela ki nzambe na kobanga nzambe asela ki vraiment nzambe na bobangi pe na bokebi nyonso vraiment condoléances lisusu na famille mobimba courage na bandeko courage surtout na libota courage na famille courage na etonga ya nzambe donc corps du Christ nde balobaka corps du Christ courage na biso nyonso tokufeli mutu munene tokufeli vraiment mutu munene na communauté congolais en tout cas bokozwa kaka ba information ndenge na ebisi bino na koyela bino vraiment ba information nyonso awa donc restez toujours branchés chez Irsil Botelo TV tozala toujours wana tokozwa ba information nyonso bandeko nanga merci beaucoup na bato bolandara Irsil Botelo TV merci na bino nyonso obo partager ba émission na biso merci na bino nyonso obo zalaka wana toujours pona ko liker ko commenter ko s'abonner en tout cas nzambalola a pambola bino nzamba pambola bino na musala malamu o bozo sala na chaîne na biso na ndenge bozo partager nzambe a mona bino en tout cas ndeko po koti na mokola lelo ko hésiter te ya ko partager tango s'abonner cliquer cloche ya notification na linga toujours bo cliquer cloche ya notification pour cloche ya notification nde et permettre ka prochainement tango to tia ba émission na biso e comme la bino esika nyonso bokozala ya ona lobara toujours tango koti na Irsil Botelo TV n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour que prochainement au mona biloko nyonso oyo ekoleka awa ndeko telanga j'aime bien en tout cas aimer vidéo et ozala malamu ce que aimer nzambe alola akopambola yo alors tango koti telanga j'aime bien telanga commentaire bien telanga j'aime bien et ozala malamu mingi pona bandeko bayebi nzambe bakosenkete te vraiment na liwa ya pasteur Baruti en tout cas nayebi keza nango passe na motema mais pona bato bayebi nzambe pona bato baselaka nzambe baoloba toujours papa repose en paix po bayebi papa oyo azalaki nani na corps du Christ azalaki vraiment mutu oyo atambusi vi na ye na lolenge elongo bani na bandeli donc atambusi vi na ye na kobanga nzambe papa na biso akufi na poison te ndenge baninga mosusu bazoloba o basala ke loka mabe o basala ki boye akufi na ye na kimia nyonso abela ki na ye maladi mukie nande aye kokufa atiki biso
donc abelaki nande aye kotika biso lelo liwe ya Pasteur Barout ebimisi ba prophétie belé eza kitoko te bandeko. Pasteur Barout touti kozwaka ka information siko kakawa alors totika mo babilobela eza vraiment malamu mingi te. Merci na biyo nyonso o bozalaka wana pona kolanda biso en tout cas na komi nanga na suka na lobaki na koya na minute ebele te na oyela bino ka juste 10 minutes pona kopesa bino nouvelle oyo alors to kufeli toza na matanga. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.